kalisu kotia makolo na bino na ba parlement débouté. On a yebisi bino ba petit lucha. Lokola bino bo manke biso. Bon marso boye bango marso to boy kokende. Na marso to boy kokende oyo. Basala ki plan na bango. Plan na bango zali ba incendie ba biwa seni na idée Kabila décrété état de siège. Kenda Guadolite pas Mobutu ke kolela noko tala mutonome akomo longola ngai. Ye na vie na ngwanda na bakatumbi na bazela na minito bazela. Oketu ye. Atana ke poto arsangani. Chaîne YouTube Nabiso Info Plus. Merci na confiance sur Bopesa Biso. Nga bino Mustafa Malembe MAG. Tout ça la musalo par rapport il y a actualité moko ezali en cours actualité ça que IDPS ils corrompu Félix président Félix Tshisekedi a 3 millions oyo etambolé na ba réseaux sociaux nyonso na yango toye awa na siège na bango to solola ba yebisa biso soki likambo wana eza solo to eza solo te na yango to solola na mona mboka fils Mukoko oyo bino nyonso boyebi déjà les gars na chaîne YouTube Nabiso Info Plus na ende to robeta masolo par rapport il y a dossier wana nde topesi mbote Mustafa les grands journalistes boni santé ouais santé za tozaka rande batu bayebi ke naza sous traitement mais musala parti na ko tikate musala parti ko tikate ndeko fils Mukoko na annonce nanga déjà uti oyoka actualité liboso ezali IDPS cap vers les élections sans ou avec machine à voter au lelo batebele bazolo baké IDPS et trahir population binomoro na IDPS bazolo bani. Ouais, sali biso pe sengo po bato ba reconnaître que biso nde toza référence à maramba politique na mboko ya. So toza sans impact té mais bato ba linga ba lo baté que to trahir. Po bango be baza mibali. Ba reconnaître que biso nde ba kolo masolo mais to trahir té. To trahir té to memi batu na schéma oyo. Oyo bango lem su ba linga ba distraire peuple. To memi ba on a schéma pour peuple na ça a besoin mon sous Kabila de. Pour peuple a besoin soit mon Kabila te mais ça na bande comme ça ça na ba journaliste ça pe na ndeko mo na poto ndeko journaliste Mike Mukebai a lobby que lelo IDPS to président Fachi a trahir vraiment ndeko Boketu Pekuna a fini na ko finga lobby que président Félix allié 3 millions. Est-ce que le dossier est un solo ou est un locuta? Mag Mukeba yana l'air zolo bawana Mag Mukeba aza journaliste. Beaucoup monsieur leader politique. Mag Mukeba beaucoup monsieur leader politique. La question est nga ba réponse ya yonde. Ba Mag Mukeba ba olo ba po ba lia mbongo Katumbi. Katumbi d'abord quand ça banda ko corrompre ba joueur à côté na ba journaliste ayoko kota na ba musicien ba sila succès net ba Boketu à côté petit na kata IDPS na ba tumisuso tozota la bango to ebisi bango ba ke ba poto beta bango to beta bango kalate o bazo ya ba sala Félix ba jemoko boye neti ba conseiller à présent Tshisekedi de héros national banda ko salé pour bukonze za musika na biso. Mais likamba 3 millions. 3 millions le kuta ba l'acception preuve. Boketu akosi. Toi tu crois que Félix soit eu 3 millions et pas Kabila. Toi tu as occasion Amélie yango. Parce que Boketu azolo ba likambo ya azolo baneza le kuta. Sauf Félix a eu 3 millions et pas Kabila. Yoga si akoya nango na IDPS biso nde tozalaka tondimi mbamo. Tocha soka zwa kango se Kameli Kabila 3 millions. Po biso tokondima na biso te. Donc makambo Boketu azolo bakoza na raison. Le kuta soka zi 3 millions bato Kabila makambo wana ego simba te na biso tokolongole parti. Po biso to sala blague te na parti. Makamba lokuta po bazo mona Félix Tshisekedi daza candidat favori bakomi bayaki na makamba fo diplôme oyoka balobela ngo susu lelo baye na makamba 3 millions peuple wana bakokosa ete
peuple aza na mutu oyo yazomona kakomema bango cap vers le changement za fati tolobi makamba machine tokokende élection na machine wana tunanga ba question. Mais ça peut ndeko moko boye azo akize ndeko moko aza candidat na présidence Kit Kikuni alobi que IDPS na INC bangonde baza ba allié na Twitter na landa kiango bangonde baza ba allié ya majorité présidentielle na dossier wana na ebité soki bino boye biango nga nazo informer yo soki biango te bino moko na IDPS soki boyo ki likambo ndengo na bokolo bandengeni mutu ana otangi kombo na yo Kit Kikuni nga yebi ete aza candidat président. Oh na yebi na nga ete abipo président Fachi na ndeko Kamere baza ba chômeur 100 millions bango bako ozwango wapi. Est-ce que yo yebaki avant ba pesa ba candidat na bango yebaki ete so mutu akoti na ba téléphone na bino wana obobeta misapi asali soki Twitter so Twitter akomi leader nga na yebi ete na histoire mboka partout ya mboku nga yebi ba Jacques Matanda na yebi mutu wana ozoloba te candidat wana alingi batia eka na yebi ete ndenga zana yazokelo nga mona na leki ye mutu wana na yebi ete sauter question mususu ezali ke na ba réseaux sociaux etamboli que IDPS eboyi ko signer pour la marche il y a le 26 etamboli partout bato alobi ke non IDPS eboyi ko signer mais bino mona IDPS bozolo bake bo signer ki dossier ngo ezandengeni IDPS eboyi ko signer te IDPS signer ki bango baye ko kende ba publier kuna lettre biso to signaté pour population et inabiso ke toboyi ko sangana ba on a marche. Mais na meeting opposition bo tchaki cesser le fait bo lobaki likambo ya candidature commun lelo yo bo lobake bo marche ezali après bamsu ba lobaka bino bo lobi bo signer bango ba lobi ke bo signer ki te contradiction ezo sala mapona ni. Le problème est ça ozolo balanga makambu cesser le fait. Il y a cessé les faits. D'abord, on a cessé les faits à nous assuster. Pona. Bazo finga président na biso. Bazo finga na maman na ye. Et pas bato Katumbi azo tinda. Katumbi azo tinda boketu. A finga maman. Mais nazo regretter. Pe nazo comprendre boketu est à niveau d'étude. Bato bazara na Paris na Belgique bo lukele centre de rééducation ba éduqué aza mal éduqué mais toko redresser ya azo mérité redressement bato wana zoloba cesser les faits ba bandi ko accuser président na biso ba osale ba jeu de cache to tikaba légitime défense même na droit et alors. Na minito, il n'y a pas de cesser les faits. Na minito, il n'y a pas de cesser les faits. Mututu omekako simba président Fati Kolobane n'importe quoi. Akuta anabiso ba fils mukoko. Dossier à signature nabino dossier ici en goto. Dossier à signature to signé bango ba keguna ba publier ke biso tozat. Contradiction pour nani. Bazalaki na boule oyo. Ba publier que tozate pour peuple na biso ndenga ina ba palu peuple a classé biso lokola ba parti ya o ba parti oyo ba silanga la lokola ba bako ba iferi po bango ba koma ba leader pe en plus marche wa to ke na biso te lokola bango ba otia tembe na biso ba yaya na bango ba komi ko tinda na ba mpuku moko ba lucha. Ba petit mo ba bimi lelo bazwaka mbongo na ambassade des États-Unis. Katumbi pa comme otindela ba mbongo ba petit ba lucha nga na yebi binote. Na niveau ya kilo ya résistance bozate. Au moins ba petit wana. Ba petit wana lokola bino bokoti makambo yo. Biso to contrôler mboko. Toko vide bino, sobo sakani toko vide bino lucha. Et comme guerre. Guerre ça déjà na minito, guerre ça ko.
secrétaire général ya Kamere abenga alobaki président na biso Félix akendaki Uganda na Uganda kuna akendaki échanger position ye mayo wana l'air biso toyeba ba Jacques Matanda ya zalaka toyoki eka lelo le Kamera ena histoire ne ya ba INC ba bengani na PPRD ye mayo wana apparemment donc na opposition boza koyokana te toza ya koyokana te po bato balingi biso te bato balingi continuité ya régime. L'autre fois, président Kamera Azalaki Awa, Alobaki, Azo soutenir nini ya candidature commun Azalaki Awa en permanence. Ayaka koloba makambo Kamera yoka sibiso kipang. Ayaka ba espionnage na ya ba position na bisa kende kobenga Jeannette APC ba rapport apesa yana et toye bien. Biso makambo Kamera to kipango te. Ba Kamera baza ba traître ba otika la ba traître. Katumbi aza master président na biso Félix makomo manqué Katumbi yo ngalia ke panay c'est les faits à combattre des personnes ndangai mindu ke se telemi tozo beta bout pourtant oye kozwezui guerre aussi les pas bateau babanda kango na minito dégâts ya danger siko lelo soki président Fachi alobi ke botika par rapport ya marambo bolobani ni yozolo ba ke c'est les faisati aoya koyebisa biso ndeni biso to si to déclencher fait akoyebisa biso ndeni ayebisa bango batika to tika po bango babomela biso parti na biso to ke kota na ba parti na bango ya papa mama na ba parti sans impact bango ba komo manquer biso respect ba moni neti loko président lobai yo ainsi so ba lobi na ba soda ke bo vanda kimia soda ko tika ba kota tina mboka ba boto la drapeau mboka dossier machine à voter yango zo créer ba problème union so to lobi to ke na ba élection avec ou sans machine poto timbeli ke machine wana oh bato Kabila bakomi kobo yango neti bakinke mulumba machine wana existaka te eza intimidation po biso ide pesto kende te baloni nyonso ezoya wana bino bozondi mango te eza kaka même ilo wana yaka balakisa na TV bamemi en avion bakende nango Kasumbalesa même ilo wana machine wana ekoka kocouvrir nombre ba bureau de vote te lokola tomoni ke bango bazokosa ke avec machine à voler idée na biso avec machine wana atezala ya voler bango lokola babenga ngo a voter tobi token eza lokola o babengi mutu akotina munduki ya jouer ezanga masasi akomo loba bo pese mbongo bino bo pese mbongo abengi bino yu boule na bango eza ke tobo ya élection bango ba démarrer ba kende na machine ba trouver consensus bazongana lokola machine ezate bazongana oyo babengi papier transition boule na bango ezake biso to boycotté ba élection après le to boycotté ba élection Kabila atika na bukonzi na marso boye bango marso to boy kokende na marso to boy kokende oyo basalaki plan na bango ezali ba incendie ba biwa seni na idée Kabila décrété état de siège pour baya kosala transition na bango bakoma ba ministre d'état bana na bango batanga na ba Louvain na ba Avar baya ko diriger biso c'est le fait eza lisusu te tolobi yango oya komeka koloba ina Félix azanango na minito Katumbi aza président na ngati président na nga ototeza Félix boketu continuera koloba mais to okutanaka na yo yo kendaka poto te yo bokutana ngata na ke poto na yo osangani ngana mwana matete mwana kota bedingo ya osangani boketu ye ata na ke poto osangani
ebela ba combattant ya solo ba na poto ba oti politique ekomi makambo ya bitumba zelanga na koya poto wana Bokecho sangelo ta sono loba ne kutu omoni bilobe da zo loba na zo yebiso azela osala azela ye na vie na ngwanda na bakatumbi na bazela na minito bazela biso to travailler à terrain bazela dans un cas moi mingi bino batu mo bovandi pe bozo benga bolobi Bokecho alobi Bokecho c'est qui Bokecho comme leader Francis combattant ya wapi na poto ba combattant poto ba yebani ba combattant poto ba yebani Bokecho za combattante aza combattante aza ngundiste abwaka ngunda na mikanda idepesi lelo baluki la biso Bokecho aza combattant réfugié social wana Bokecho aza combattante ba combattant za ba maître gauche droite ba Frank Flamand ba combattant bangwana ba combattant bangwana ba mama songa mbeli ba mama soda ba combattant de bangwana ba combattant eza babo ba combattant papi na London City ba combattant bangwana eza ba Bokecho ta dossier monsieur ezali que toyoki ba opposant baza na conclave na Afrique du Sud est-ce que IDPS cause la partisan président okende makambu tuba oloba kuna oya oyebisa biso biso nde toloba dernier mot donc bo signé que bo kende marche bo za la te mais conclave bo kende marche na to kendango te bango lokola bazo manquer biso respect bakende marche na to tala soke go sim soki bino wate marche go simba te ego simba te po bazalaka na bango na batuta ego simba ta MLC basala ville morte esimbaki yo zalaki esimbaki mais ba wenze monsieur etekaki te to mona kango ah ba wenze monsieur etekaki te ya wapi tobeta masoms fils mukoko tozwa ota mingi te tozwaki oka po tozwa information mokie soki eza na eloko moko koloba na bato nyonso baolanda par rapport ya baactualité oyo bacombattant na bino ya IDPS baza partout dans le monde entier message nini oko adressé na bango combattant IDPS azolanda ngai peuple congolais kokosana na makambu bangwanda basassin baoyebisa bino te kokosana na makambu bazoba ne baboketu baoloba na bino te Félix iso akozwa mbongo ya Kabila a corrompre peuple congolais nyonso te wana eza lokuta na cadre Félix bazolinga basaliri tozoyebisa bino baparti ebele balingana na bango IDPS te po toza numéro 1 number 1 balingaka baya pembeni na biso badenda me biso bana Tshisekedi mayele mbaloyo makambu nyonso bango bazoloba wana makambu nyonso bango bazoloba wana eza nango lokuta makambu nyonso bazoloba wana eza nango lokuta oyo bazoloba eza mpona kosalir Félix tozokende baélection avec ou sans machine po toyebi ke machine wana eza te Kabila kokosalisa baélection te wana tokanga lokuta na ye tokoganga yango devant communauté internationale mpe tokokende mbala mo na soulèvement tozokende élection avec ou sans machine po peuple alingi su komona Kabila te toboyi transition soki tokende élection te vide juridique ekosalama Kabila kozala kaka batika kokosa bino bango makambu biso tolobaka bango bakomprena yango 10 ans plus tard l'air toyebisaka bango conférence nationale souveraine bango balobaka conférence constitutionnelle l'air tolobaka accord ya Senko bango bakendaka Kanchati bakomprenaka biso plus tard l'air tolobaka transition sans Kabila bango balobaka keza na mode d'emploi nini
lelo ba comprendre biso po bakata mbemba bakata na katumbi baza bana mais ba petit à lucha ba petit ya lucha yoka na bato lucha lokola bino ba komo tinda bino bo manke mikolo toko dimine bino biso tokenda ka ozambongo na ambassade américain te toza ba opposant protégé et pas impérialiste te bon mekalisu ko tiama ko na bino na ba parlement débouté on a yebisi bino ba petit à lucha lokola bino bo manke biso bo tiama ko na bino suna ba parlement débouté peuple congolais tozo yebisa bino bo panza message oyo Ngwanda depuis Tshisekedi abengana ye l'air azala ministre de la défense Aina Tshisekedi na bana na ye na mwasi na ye boyebi histoire Ngwanda azala ministre de la défense bapanzi journal Lima Tshisekedi ayebisi ye ke yondo yebaka babandi lukelanga bango babandi wana Ngwanda kimi epa noko na ye o babengaka Mobutu kenda Guadoli te pa Mobutu akekolela noko tala mutonome akomolongola ngai e kopesa ke en ya Ngwanda eza wana bango bazo sangana na bakatumbi na batu wana nyonso po bafingaka président na biso Félix biso totika bango réunion bazo salisa na Afrique du Sud ana eza distraction na mutema na bango bazolo ba Félix so azwi bukonzi IDPS ezwi bukonzi komema changement bango balingaka biso tonio kwa makana Congo bango bayaka mabuminene nde ba Jean Pierre Mbemba ba mabuminene bango balingaka ka bango babonga biso peuple to bongati IDPS lere salaka ba marcha ebe ekenda kobenga bango to sala bango biso mokoti bango ba piéger biso pona marche moko boye na idée ke ba salir biso pa population boye ba ke biso toko trahir binoti makila bana na bino kufa pona makambo to supposer même so que ça vrai que Félix azumbongo e pa Kabila yo kansi mbongo a Félix akoya kopesa ngo biso nyonso biso tu tokomo benge kobetela Kabila maboko yo kanisi Félix ndenga zawana akoki koya ko changer ba biso nyonso ba fils mko opposition batika mwana batu babanda kokosele makambu kala batika e bozala prudent yo mutolande mission yo kabola yango epa ba Congolais pona ko kimisa eloko wana oyo baye nango ya lokuta numéro na ngai eza plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 soko bengi nga to sula soki bomoni batune baboke tu bangwanda na ba Francis Kalombo porte parole à Jibe yo poko mi leader Francis Kalombo yo mema bato tika ba na Côte d'Ivoire bangulu famille zapale ya roi de bête ya sœur nanga Régine otika petite sœur nanga de bonhomme ne limboyo na Côte d'Ivoire o mela bango mbongo kenda kadanda ba médiocre yo Francis Kalombo yo komi leader o bandolo bana biso yo bino bozo luka makambu na parti oyo bo supporter ngo sikoyo bo supporter makambo boluki c'est l'effet Silimando ketelemi c'est l'effet za lisusu te bo beti ba arme tokobimisa ba arme non conventionnel tokobeta ngo sikoyo tozolinga tozwa bukonzi awa topesa bino ata ba immigration lufu na ndenga mawa topesa bino ata immigration lufu bino peuple congolais kolinga su bino bosala bino bakatumbio miyibia ba iranium yo kamere mutu sans moralité ozwaka basi ya bato
bolingi tolobela bino nini bokanzi Félix lokola alobaka te so bolobi ne yazanga bandeko bino bapeti ya lucha tozoyebisa bino soki bomeki tokodimine bino biso tokenda kozwa bambongo na baambasade États-Unis te ta bapeti oyo Francis Kalombo pe leader Ismoko tozo koma na suka na émission na biso mot de la fin na yo potokata émission mot de la fin ezakaka ke IDPS elobi toke na baélection mutako kote na mbeli na kati ya ndako na bino akoti na mbeli bongumbi mpe loboko botubi mbeli na yaki nango Kabila yeli biso machine na ye wana mais avec machine na ye il faut pola bozokanga soulèvement ngo ba prépara ngo peti bino boza na batu bino ba leader a lupangu mutema mabe nini nango kamera bino nde boza na kamera yo lingi ba memako sakodo tina ba Uganda bozo luka makambu pobo bozo luka makambu boko kango peuple botunaka jamais ba parti wana ya bafumba na bakwanga na botuna bango ke bolobini biso nde botunaka biso nde faire de la sa combat na mboka oyo taba leader misusu teka babude na yo na balimentation na yo zela batu bakota balala na ba hotel ozwa mbongo yo leader obando manke IDPS l'herbe Jacques Matanda bazalaka yo fayu lozalaka toko expliquer bino l'herbe Martine no le bazalaka na mboka o yo zalaka yo ebi Martine no le boko sili sango oyebi Martine no le l'herbe Foni c'est zalaka force novatrice de l'union sacrée oh lenganko ya komisango force novatrice pour l'union et la solidarité yo bozalaka bino Olivier Kamita tuba bino tu wana c'est les faits zate bozala prida po bokozwa ba tokobenda tiroir to bimsa ba dossier tala batu tokomina suka baya wenge bafana opposition yebi bino tokomina suka émission na biso wana ezalaki kokata te kana assistant wana ezalaki ndeko fils mukoko azalaki invité à émission na biso nako aussi cette émission bo été sans kena remercier ba oyo ba soutenaka ngai mon papa mon 2G Lukman Moudingumba maman Madeleine Madilou na Suisse merci maman Bijou Mosidor maman Bidor artiste Guilain Beya na Afrique du Sud mon ami personnel Jikem Beki le jeune millionnaire grand frère Nanga, Jolie Mabeka, Mokonzaren, petite sœur à Katia Mabeka, la star Cayenne, le vieux Babi Mboli, agence Badem, HM, Henri Modogolongo, Ya Mustafa Kobange, Ngawabino, tout le monde a Yasuka. Ba combattant solo za baboke chuté. Banani. Maître gauche droite Bitimi na Paris. Maître Rambo, Mama Songambeli babeta liko fito, bois qui sangwando kota IDPS. Mama Soda en Allemagne, Mama Chantal, ba mère wana poto ba sala nganaza. Ba combattant Cape Town ndebo loba na décembre nazoya ko sa no mobilisation ya far. Ba combattant London City, États-Unis ba tutu. Na pesi mbote na no ba binonde ba combattant za bangundiste te. Un certain Boketu, mais Boketu yo yeba ke tozo zelo na ki. Tokola ki sayo ke biso to beta coopération to yebindako. Lokola bino bo mekana fati bolobi kaza mwana limeta lo barate. Biso msu toza bana kota bedingwe matete. Boko sentir biso siko. Lokola bo linga bo lo babongo toko yo katumbi biso to lia ke pana. Tokomina suka émission ndeko. Tokomina suka émission na biso à la prochaine bye.